Il y a affaire, il y a Kofi. Et tant que moi aussi, na acte Kofi à Salaki, na vidéo yotalaki, okoki kolobani na acte wala. Merci beaucoup. D'abord, mututozo betela lisolo, eza légende ya Congo. Ba danseuse ba viola ka ba président ebele. Ba traumatiser ka ba président ebele. Par rapport ya kolobaki. Pour président Tchayeka face à l'effort président Bimana. Intérêt dans le intérêt naïe. Tant que président a voyagé, bakendaka naïe. Bakendaka ba conseil ba Tchayeka président a Tchaye a PC ba faveur rebelle. Ba mitusu ba simba kaputu na ba kiss. Ba za sali tant que ba keya jo ka bezeza bon. Na lobby boy. Est-ce que attends wa simbi na sima longola ke là-bas? C'est ko simba te parce qu'il a fini qui. Mais za modena bango. Kofi Olomide aza yanke mprevane na ebite soki simu eleki tomonaki bamama ya Château Rouge bakotambola condamné Kofi condamné est-ce que azalaka condamné ezalaki likambo elekaki na Congo te mpona koloba ete justice ya Congo ezali mabe ayi likambo elekaki na mboka mundele et puis mundele likambo etali viol ata balobi yo nde tata Nzambe okobika te. C'est que ceux qui confient à Bima Kikuna, c'est que Mundele a monaki était les cambo bakizeye, il y a les cambo à l'okuta. Déjà, ceux qui moi na moi si, à quel na mon salaire qui danseuse. Cela veut dire que Andimi mon pépignon se koya na ngambo na. Na ngambo na ye. Ceux qui balobi était loquette ningana ki kitoko. Na butu ya komeka. Poyo zala na première place. De konanga ya mwasi. Tozala si okoboye te Sandrine asabinisa ba secret na bango nyonso koyoka lelo na ba réseaux sociaux edingwa komi kosenga Denileza kendo kotala pour soutenir yena malade. Est-ce que le Camerounais nani edingwa lobaka par rapport ya Denileza bango nyonso bakenda koza qui c'est pas na ye bazande moko papa Denileza détruire ba lebele ba papa nyonso Denileza détruire de laisser à représenter le diable en personne. Toboïte tout ça batamabi. Toboïte tout ko juger te. Botika biso to vivre ata na hypocrisie. Botika ta ba pasteur mususu na ba vivre ata na hypocrisie. Bienvenue dans un nouveau numéro sur Congo Winner Télévision avec votre humble serviteur Kaka Andi Tolobakadi dans le Mumba. L'homme à la taille S, mon mobile aboya monene aboya. Mukepe aboya mbandaliko na ngobo comprendre ce nintoro koloba. Kofi Olomide tout le temps tozo betali solo tozo kabaktualité zoleka Kofi Olomide. Ambassadeur au Tokokoloba, il y a culture na biso na musala oya sala que tant que musicien tozo yo kabanongo nongo pe totali ba image to moni action topé actu à sala qui par rapport pas ya danseuse na e ba misusu ba sepeli ba misusu ba sepelité to nutoye ba est-ce que eloko ya sala ki za bien te toujours kabato na bato bazo sala ba analyse na bango misusu ba lobeza na ka geste cœur et ça que pour féliciter danseuse toyoko yo kali surtout vidéo que danseuse à lobby que ezalaki na ndenge babete na ndenge moko kaka ngaki encourager danseuse ndenga binaki tomoni susu na ngambo kuna ya Edingwe moto na ngenge kachero yo otobenga ka champion des champions oya zo ba trophée belé na musala wa sala jamais tomoni Edingwe toyoka ka Edingwe beti moto en dehors ya ring que to asali pe désordre tout le temps à respecter musala na ye ya kikacher ya betarande moto na ring gravement malade lelo tokomomona Edingo ba potanaki na pasteur to prophète Denileza lelo akomi kosenga pe lisungi pas prophète Denileza to lo banini nyonso tokoye bango na émission na biso mbote bonjour na yo balobi na dia GBT sali ben d'être to la famille selon Jésus-Christ le colonel mis l'esprit donc ba gros bisous na maman là où tu es pourquoi pas balobi constant mayas mutamema tirki na maboko le colonel ngo to ebité ce qui toko bagsanini pourquoi pas balobi Sarah Kabundi balobi maman Sarah Kabundi hein la Créopâtre. Donc je te salue, gros bisous nayo. Pourquoi pas Ninelo Kemba depuis Brazzaville, grande sœur propre. De l'autre n'a pas dit dans le monde balobi pendant qu'il y a revoir année batte belete pour les lopenda donc batango bazo solo là qui toko côté trop bête tende ma solo qui toko awa donc balobi beau s'abonner toujours, beau liker, beau commenter,
toujours na Congo Winner Télévision et que ça l'a bien. Je suis pas seul na plateau nanga, le na invité moko azaki spécial pour Nadida. Donc Badida le monde bande bazo sala musala nde bazo ki mo expérience pe mo idée na bangambo na bango po bango nde moto ba mesana ko le Badida le monde bande landa bango ce que bomoni Adida le monde c'est que bomoni GB c'est que bomoni Badida le monde c'est que bomoni Jika. Donc invité nanga ndé kana le bakadi le monde présenter ka invité si Montréal tu es prêt au ko fonga ngana invité nanga to me campé ko solo la mama kambo ndenge zalaka ako se présenter à Zanani. J'espère que bomoni. Bonjour. Bonjour Noko International Adida Lumumba ye moko talaka ba veste présentateur moko ya avanda le kata ba député lo sako na ba étoile nanga Jika télévision lo sako na ba manzaka lo sako na ba tigre na ba tigresse lo sako na ba vrai nanga lo sako na papa Joseph Magloire lo sako na équipe technique mobimba Jika télévision lo sako na Nadia GB la femme c'est le Jésus-Christ Ingeta mituna ya yo yano ya ngai kaka ndongo lobi mituna ya ngai yano ya yo malgré bois kingai otangi kombo na otangi bien olimbisi Noko International wana na komona déjà JDK mopa Noko International ya mibale dans malatai est ndeka to bakadi da lumumba bosani ko loba wana na kola musaka banko ibako tala kambala moko ngambo wana ngana ko bwaka te bo bato amiso mine bako ta takata oko kumisaka kuna balinga ko mwa mibale ya bogare te bako mona bolimbisi boko poina na bandite me bo sentir que na yambi na plateau langa c'est que Jika tata lingalo nga na yo quand beaucoup plus c'est pas bangala mais quand on réfléchit na colonie abato kontana na makambo mon ABC papa Dida nako kumisote boso akumisio baso bakota kabisa bako beta biso gaga tango ko bete lo malata est bango bako mona ka bako bete ke bipa musuta mususa saka nganzoko gote gosta musasa kanganzoko siko tanto ko kumisota musunzoko na yako mona kabo motema kutukutu nako bomelo marché te me bolimbisi moi malobana na kotombola ngo mingi te bolimbisi Merci, j'espère que vous avez un lobby, mais la permis. Vous pouvez m'enlever le bébé. Tous ceux qui ont des problème. Bien, Jika. Merci beaucoup. Ok. Monica Radida Lumumba a bien invité dans le plateau. Merci beaucoup. Congo Winner Télévision de Katolobaka. Moi, je suis cité Pinda Bachene et Bélé Zate pour Yoébike. Makambo Rendengezo Kendela. Jika Batuba Monakayo. Balandia. Congo Winner Banibaeba. Qui est Jika? Jika azali femme na plusieurs casquettes. Ah bon? Merci. Azali femme na plusieurs casquettes. Jika koki kobaluka na minicho akomi mopanzi sango. Jika koki kobaluka na minicho akomi mama molambi. Makusa international makusa national. Ya baswali to bangala. International makusa national. Jika koki kobaluka pe na minicho yo muninga alina likambo. Alobite tikana ke kobeta mwa turu na ngambo a la police natala so likambo ni. Jika koki kobaluka pe na minute yoyo. Makambo ya liebele. Yango na lobete nazali mwasi na plusieurs casquettes. Kasi internet ba ebelinga dada taifa mama banebele yaya baleke bele mukambi ya Jika télévision. Jika TV News on a coupé sa ba étoile nanga losako. Merci Jika Pesi ba étoile losako Nicola Kisanini na mboka na bino mangala. Na coupé sa bango mbote le miemia. Na baswahili. Niko na wasalimia kabisa kabisa na roho moya. Na batetela. Toleka. Merci pour Suki. Merci, j'espère que vous avez besoin d'un avis sur la Suki. Ça est. Côté à l'année, il y a commis mon makasi. Merci. Jika Tokoti, merci Jenabiso. Merci beaucoup. J'espère que tu es un professionnel. Yes. Au salaire, analyse nos bien. Souvent, balanda ko ebele. Merci. Ce qui Tokoti na makambo ya affaire ya Kofi. Et tant que moi si. Na acte Kofi a salaki. Na vidéo yotalaki okoki kolobani na acte wana. Merci beaucoup. D'abord mututozo betela lisolo eza légende
ya Congo. Oui. Légende ya Afrique centrale. Légende na monde de la musique. Oui. Kulutu. Papa pour na bato ebe. Ebele. Azala pe akize na mbala ebele. Bolimbi sinoko. Azala akiza pe na mbala ebele na makambo wana. O pe ba danseuse ebele ba kosa. Ba misusu pe ba loba bo solo na zala témoin oculaire te. Question mark. Loba ba ingilish. Mais les cambo il faut le voir en français parce que les anglais castoche point d'interrogation. Merci pour le bien en anglais. Ba misusu pe ba loba kete lokwa kinganda kizaki ye balinga ki bakanga ya bimisa ki mwa lomea ngapena kotisa mwa dossier wana ngapena kosa ki asala kinga iboy. Mprevane na ebite soki simu eleki. Tomona ki ba mama ya Château Rouge ba ko tambola condamné Kofi condamné. Est-ce kazalaka condamné? Ezalaki likambo elekaki na Congo te pona kolobete justice ya Congo ezali mabe. Ay likambo elekaki na mboka Mundele. Et puis Mundele likambo etali viol. Ata balobi onde tata Nzambe. Okobika te. C'est que ceux qui Kofi abima kikuna, c'est que Mundele amona kete likambo bakizeye ya likambo lokuta. Bolimbisi na bandeko na biso ya basinga moko na zamwasi. Mosumbu kipe lokola bino pona zali mo santu te. Déjà ce qui moi na mwasi akena mosala ya ki danseuse. Cela veut dire que andimi mu pepenyo so koya na ngambo na ngambo na ye. Ce qui balobi ete lokete ningana ki kitoko na butu ya komeka. Po yo zala na première place. Ndeko nanga ya mwasi tozala sir. Okoboya te. Sandreline asabimisa ba secret na bango nyonso. Libanda o basalaka Sandreline tilela lobaka ye ba danseuse ba viola ka ba président ebele ba traumatiser ka ba président ebele par rapport ya kolobaki pour président Chayeka il faut ça l'effort président Bimanaye intérêt na ngani likolo intérêt na ye tango président so voyager bakendaka na ye bakendaka ba conseil ba Chayeka président achaye apese ba faveur ebele ba mitusu ba simba ka kutuna ba kiss ezelo kwa kobomba na te tozongi na likambo ya Koffi Olomide ya likambo ya danseuse. Ouais. Répétition bandaki ko salema. Ezaki répétition bando salema na coulisse. Ezalaki répétition bandako salema. Caméra kaka ndenge Fabrice Manda che caméra. Ba journaliste yo bayambaka bato aminene na poto bafandaki na coulisse. Mais wana ezaki ba journaliste na ye to lo bapito zala clair. Malembe noko kasi na ko ke na ko ya malembe. S'attendaki même pas. Kasi zelat. Nambala moko pe téléphone mosusu na ngambo ya gauche eko sa direct. Yoko kanisa motolo kwa Koffi Olomide. Soka zaki na pla moko na sima na ngote akosimba mwa swana na kilo na ya bo mwasi. Pona komeme yango bien. Non, je le sais, c'est parce que non, on a Koffi a créé buzz avec cette dame. C'est-à-dire il savait ce qu'il est en train de faire. C'est vrai ça? Oui. Ça, je vous assure. Qui n'a pas parlé de ça? Qui n'a pas parlé de ça? Tout le monde a parlé de ça. On nous a enseigné publicité nyonso. Ezala na ndenga mabe, ezala na ndenga malamu, etombola kombo ya mo. Ya mutu prévané batu nyonso ba publier ka bango mutakala yeba ke batu wanya bazaka na marché kala eumela ka pete bazwaka mama bala soka zaki na libala ta ozwa libala bana baza sali tongo lo bakeya zo luka bez ya bon na lobi boyi est-ce que atango asimbie na sima longola ke elamba te ko simba te parce que afina ki mais za monde na bango Koffi Olomide za yanke aza lokola yo te papa ba veste ko omuna na biema Koffi Olomide te Koffi Olomide za yanke. Est-ce que le titre Koffi Azanongo par rapport à actes social, il faut différencier ça. Koko tsanga na politique tenoko. Omoni soko tangi kombo a titre. Wano zolingo ko tsanga na politique bato ide pesa ba yokanga pamba. S'il te plaît, to sola étant que ba intellectuel. Merci beaucoup. To longoli no casquette ya ki musicien na ye. OK. Hein? To tie par rapport ya ambassadeur ya rolo ba PC pas président de la République ba PCA passeport rouge. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez que
et loko ba pesier to posto ba pesier ko gérer ba musicien il faut à la score limiter na ko sala ba bêtise mususu bi ke lelo so na sali mabe bato ba rolandelanga. Merci beaucoup papa Dida. Je n'aime pas toucher Koffi Olomide, mais il y a des choses qui me poussent à toucher Koffi Olomide. Comme je n'aime pas toucher Koffi Olomide parce que ce que ça na bateau to ko protéger na mboka na biso bazali sous belete ba o banda ba musique ba kenda donc tous en obligatoire ko protéger ba Koffi Olomide ba wera san ba jibe mpiana non ba bêtise te faut tika ngoyo kangande na olo et tu es libre mais na titre wana ya ki ambassadeur vraiment bolimbisanga wana na okota na monde politique ba yebani pourquoi ba pesa ki titre wana est-ce que place wana mérité yango. Mais méritant parce que bah PC en gros ce cas méritant. Merci beaucoup. Est-ce que Sangisa Kaba musicien? Ah Sangisa Kaba musicien bon en fait. Au contraire, il y a mon pas dans un centre polémique il y a musicien. Bien sûr. Au contraire, il y a mon pas dans un centre kotinda batuna ba finga kabaninga. Je m'excuse ba toi la jika bolinga na simba Koffi Olomide te. Na simba ga ete parce que zalara monima ya Congo. Na simba ga ete mais botika kada da taifa pa lo ba vérité. Merci beaucoup. Noko na koloba pourquoi tango ba kisinjo ka balikaka ambassadeur apeksa bangote parce que yenda zo contrôler musique na biso azo contrôler nyonso ezoleka azo contrôler eloko nini ezoleka pourquoi et puis so kebi ba polémique ya makasi grand-père azala na kati azana centre et pesati mais ne touchez pas Koffi parce que aza il faut protéger mais ce que ezana toli moko to kopesa ezana ba bilo mususu par rapport à titre zanango faut qu'on invite yango mais pour ko zongela débat na biso ya mwana mwasi wana Koffi a créé buzz. Koffi a créé buzz. Tu sais que na mondo tozanango okola lo lamuki adida olobi ke yo za muyibi o créé mastano moko boya bimelio et sali kane cholia yembongo boye na ondimi o se salir obima muyibi me kombo no etambola. Pourquoi mi bali oyo balinga basikala soit bakabwana soit eloko moko te akolinga to msusu so moni mobali wana na tebe to mwasi wana na teba olinga détruire. Pourquoi deux monde etambola na base et monde etambola na bosoto ya salité ya forme nyonso esengeli. Ça veut dire que Koffi Olomide a créé ça ce que zalaki hors caméra mutu mususu ndabwaki yango normal mais le koleze loko banda koleka direct mutu nyonso zaki na ksenango ce que utaki ata na téléphone ya mutu moko boye ke babandaki ko filma ngote d'accord j'espère que na jaza d'accord nanga. Il y a babilo mususu tant ça la analyse faut ça analyse normale parce que na limite que mutu azo mona ke toi en direct en dehors de ces ans ba caméras ont filmé. Je suis sûr que moi c'est à l'écart. Mon frère je te dis que c'est la vérité. Koffi Olomide a créé buzz. A créé buzz officiellement. Il savait que non après ça les gens parlent parce que c'était en direct. Tout le monde avait accès à ça. C'est en direct quoi. Et là que ça à l'équipe na bosolo na politique c'est que buzz na ye petit. Na bosolo na politique ya lobini. On comprend que c'était qu'un buzz. A Tony mwana mboka nani mutombo abina saleni na saleni. Donc lui-même il était conscient de ce qu'il a fait. C'était un buzz. Merci Jika Koyokayo. Na analyse au sali wana selon yo ndongo sali. Non selon la réalité. Par exemple, oui, Tobo était à base. Là, tu as ce qu'on a qui place na yo. Moi, moi, je suis là, moi, je suis là, na remplace Jika. Jika, aux a marié. Aux a nanda kwa libal, aux a bana. Moi, ça n'a pas marié. S'il te plaît. Merci. Ok. Fatou à défendre au Essengela qui fait la lobe. Na remplacer, on a place à Fatou. Ok, merci. Jika. Baye, au lieu de simba encouragement. Tu as bien dansé, mais baye pena ba fini en go ba kepe Fatou longo loboko.
na longoli loboko mena oseka na seka na longola ki loboko noko mena oseka par rapport na seka ki na saliboye ta ba fininga boye na seki après naza marié mais naza danseuse c'est que mec nanga aza d'accord na nyonso yaka na naza d'accord mais na petit njoto ki osala bêtise non mais oui que bino pesa na pesa ka exemple est-ce que bino pesa non ko permettre ngana telema s'il vous plaît noko telema bo permettre ngana telema na lobi boya na ndenge basimba ki ebo na ndenge nyonso yo ko bandawa ba téléspectateurs ba étoile na ba abonné na biso nyonso ko banda awa chi awa likolo nango to ko bukaka ya mutu yezani na ndenge basimba ki obo na ndenge oyo nyonso ezaka libanda ki femme mariée tango oyo ezaka libanda ezaka te merci nakofanda côté wana olakisinga mais qu'est-ce qu'on a comprendre ngolo bani mais nous quoi dit dozo compliqué nga au clair singa te ba inde ba Holanda yo mais na lobi boya basimbi ye boy alati collant rouge alati soki nini ozo comprendre alati soki nini basimbi alongoli loboko bafini ya seki alongoli loboko akei mopa opasa nini akei en tant qu'une femme mariée tu sais bela likambo en tant qu'une femme mariée parce que tango e comme na concert ton na clip si komoni nani oyo bodi nanga parti oyo ezate na tikalika awo parti nanga nyonso mobimbeza diba likolo nango na suki awo na chema yaka siko eloko na lati pe na simezo kita nzela tata nzamba salaki na sima kune so mona na ya ofeli nako baluka na pesi batu mokongo na ndenge babeta ki alati kola na ndenge baluka ki bapesa ka batu mokongo est-ce qu'ils sont obligés quand quelque chose comme on fait aussi mais na répondre yoti na pe sur réponse kozala danseuse eza lisumu te eza musala na critique yango te eza musala mais eza musala eza na ba risque ebele pona bana basi parce que baza exposé mundele ndazwaka musala wana na importance mais awa na Congo te eza na musicien moko azaki na ba danseuse na ye abalalaka na garage na kotanga kombo na ete ce n'est pas nécessaire balala na garage ya na musicien mususu avant danseuse aleka ye fois essayer na soki simba soki frein eza sika to eza frein kala so eza frein ya kala akobando betsoka batu na répétition so moni ke eza frein ya sika normal leka. Merci Jika Balobi TV Zangonga to na biso molo vers la fin Jika boyoki analyse Jika Sali c'est pour ça que na qui na yambi mutamayele na télévision ce qui a dit dans le monde ba yambi moto c'est qu'il faut comprendre que c'est que Bongonde et Salaka Kostama j'espère que Ozolanda biso place aux Ali depuis Turquie et tant qu'analyste Jika OK Osali analyse selon yo moi na contredire exacté merci conseil ni koki opesa na légende na biso Koffi Olomide actuellement ça qui bandela société to peut conseil ni ko opesa na ba danseuse parce que lelo yo pouvoir au ba pesier est-ce que yé akobakisa nini en plus ni akobakisa likola ba danseuse est-ce que ba danseuse faut ba exposer ka ba corps na bango bongo to Koffi Olomide pas ko changer style peut-être ya ba danseuse par rapport à analyse au sali. Merci beaucoup. Il y a liboso na la musique congolais to congolaise. Mutoyemba bêtise lokola Koffi Olomide azate. Je m'excuse na respecta kai. Balandani na Fally Ipupa. Ya mi balé. Ya mi balé. Nana conseil mon côté à kopesa Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide c'est un père, monument, légende, il y a RDC. Cela veut dire, aza conscient, na chaque acte azo sala. Tindenga sala ki bongo, ezala ki te ke mutunda zui vidéo abwa ki te.
eza ndenge bazosala wana bazofilme ezoleka direct donc azalaki na manière normale ayebaki ke makambo na okosala mokili mobimbe kozwa pe bakolobelanga bakobeta mwa lisolo nanga mwa tamulai yango wana yo nanga tofandi tobeti lisolo nango ndeko mosusu pe na minute afandi abeti lisolo nango mosusu pe afandi abeti lisolo nango côté problème conseil moko kana ko pesa ye a réussir kolongo la polémique na monde de musique a réussir ko encadrer musique et musique nde betama ba tika ko toucher va vie privée ya ba musicien mais ba critiquer musique to baninga ba ba osalele côté mais ko kota na ba vie kingani ko finga alongo l'esprit wana au contraire réseau longwate ba porter parole na ye baza ba number 1 ya ko finga baninga. Merci beaucoup. Est-ce que elo mo yelinga na va au clôturer, est-ce que Koffi Olomide étant que les gens ne sont ambassadeurs, est-ce que cause peut tant pis à ko sang ça ko réunir ba misenyo so ko solo en famille tant que ezala moi passi noko ezala moi passi parce que yemo kona nazana baranki na ba musicien bien sûr boyokani ezame eza ya libanda c'est pour cela ba lobi toye bani bilongi même tema domaine réservé na Nzambe eza partout donc eza moi passi mais akokoka soka che sérieux akamati titre ba pesier akokoka pe akokela ngo liboso. Merci Jika boyoki Jika ndenga lobi et apesi pe ba conseil ceux qui bomoni ya mabe beaucoup makada bon en fait beaucoup commenter bon le baké Jika lobi mabe to côté to beti mabaku bino moko broyer bani tozuki na biso vers la fin koloba mingi mbanga passé Jika toujours na zepa na yo to tikala moi 3 minutes et Montréal apesi nga moi 3 minutes to lobelana toyoki tozalaki koyoka nungu pe tomona pe to na ba réseaux sociaux tomona Denis Les na edingo ndenge ba potana koyoka leo na ba réseaux sociaux edingo akomi kosenga Denis Les akende kotala e pour soutenir yena malade. Est-ce que le Denis Les nani edingo alobaka par rapport ya Denis Les ba on se bakenda kozwa qui c'est pas naie to considérer ngo to mi manka peut-être eza comédie ba osa ila biso na ba TV kalati bokoye babango e bazandenge moko papa Denis Les a détruire ba banebele ba papa batu nyonso Denis Les a détruire Denis Les a représenter diable yemoko en personne. Toboite to zabata mabe toboite to ko jijete botika biso to vivre ata na hypocrisie botika ta ba pasteur mususu wana ba vivre ata na hypocrisie botika ta ba pasteur mususu wana bazala na bango kaka bongo babima na base ya batu na ndenga kuku babima na bana batu na ndenga kuku mais oyo ya kozala commissionnaire ya base ya kitoko ya kopesa pétage na kati ya mito bana muto amela whisky mulangi mobimba zotia koko pétage et puis tant on na Nzambo zo bimisa Nzembo wana ya pétage na lui ba verset biblique eza na 4 ya lobi ke eza retour bo se retrouver bana Nzambe bo se retrouver batu bazé belé pourquoi edingo asengi kaye et ko beta rara parce que amoni lisungi muto ko songa eza Denis. Non merci beaucoup. Pourquoi batu bazé belé asengi kaye? Cela veut dire que baza batu wenze moko. Ah bon? Baba to wenze moko bolimbisanga baba to wenze moko. D'accord, soulever mon point moko boy. Songa na problème na benga Nadia. Okosa la boete Jika tala zela mo boy papa. Po boye bani. To yebani. Na ndenga bien pe na ndenga mabe. Mais na nyo mo point moko wana on a retenir autour le basiko par rapport à la question autour poser le que batikela malgré que le pasteur bazo manabasi ya batu bazo sala boy ba pasteur na bakoza banani côté wana. Tisiko côté na comprendre ndenge le belé. Bazebele. Detinana. Kibo santo tikalika na biso moko. Det banani wana. Bazebele. Na tanga bakomba batute même ikoloyo to ebike. Et manango frère Patrice, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé ça dans le monde. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé ça dans l'église. Bonzimina yo moko kaka. Parce que yozo ke dans l'église, makambo yo ko salima na église et ko zonga sa kondimano na sima. Recto verso. Yana tinate. Donc ba même pasteur wana nde ba oba ko bima na bana basi na ba bureau na bango na sima na système ya sosa wilki. Bilo kwa nozolo ba. Ozana ba épreuve non. Bolimbi si pona ba oba luba ki na takaka basana Nzambe belé mais je sais que c'est la vérité. Nzambe mokwaya po bilo ronyo soto mona lelo ya ba bilo ba signata ya suka rien à dire Nzambe mokonda yebi.
Merci biloko tozomo nezaba signe ya suka to comme na temps de la fin tout le monde a kamukile ndenge ko fa na selo analyse ya Jika ndenga sali Jika to comme na suka moi quelques dédicaces peut-être aux ana likambo koloba ou peut-être na poser ba question na ngote soko ko koloba. Merci beaucoup nakoloba na mwana mwasi oyo Fatou Kofi Olomide Fatou Asimbakie. Tu fais la honte ma chérie. Ce n'était pas nécessaire que tu puisses passer au leka, au s'exprimer. Ouais. Tout le monde sait que non. Ils ont fait partir na bagé na bino. D'abord na mon na scène baïba qui est sauté. À travers Actuana, à Salinini, à Zongilisus. Mais pourquoi une femme il faut zonga toujours na ba acte ya bongo? Non. Pourquoi une femme il faut zonga toujours na ba acte ya bongo? Non. Même s'il s'agit baise. Pourquoi tu as voulu que ça la baise kana simanayo? Pourquoi? Ce n'est pas bien. Moi na zio ngona ndenga baise. Mais mutu mususu tamsu mobali mususu. Halinga kayo me azongona ndenga baise ta azongona ndenga zu apoza Kofi Olomide. Baise baluka ki zaki programmé entre bambali. C'est normal. C'est quelque chose qui était normal parce que la dame a sepé la kinesengo. Et prévané a bimi a sekaki pesa bien. Pour la vidéo zo mona na bango ba kotaka partout na mais ba akati parta sekaki a sekaki. Donc a sepé la kinango. C'était quelque chose où ils allaient qui bien proclamé. Alors biso basi tozaba victime na makambo ebele. Yana ba makambo mususu comme la biso toyebi. Mususu comme la biso toyebi te. Mais c'est tout ce que je peux dire. Lorsque on a vrai nanga, lorsque on a équipe technique nanga mobimba, lorsque on a wobalinganga. Merci beaucoup na yope pour na koyambanga na espace na yo rien à dire. Merci pe na babone ya chaîne Oyo pe na patron ya chaîne Oyo. Merci na yope.